Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekaleka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi. C'est quoi, docteur? Oui, docteur, juste une maladie mon corps. Mais jusque-là, dans ton hôtelier, elle a sous coma. C'est un accident juste en face de la bishop. Maman va mener la clinique, ça c'est pour A. Alors, je crois que tu as la radio. Oui, tout ça qui dit à la radio, tout ça qui dit à la radio en tout. Mais fracture les athées. Et après, tout ça qui suit, il y a pas de potanios. Les clichés qui sont là. Et vous avez prélevé la tension artérielle? Si la tension est basse, le 7-4, tension Zabokita, il y a un autre quand on remonte, c'est là votre compétence. Azopema nibitangana nibilangati nokokati masasi azopema ombailanga bandeko paperiti papa yaya bandeko yana makamona nosalamate papa bakatobalana yaya papa nosalakisana batete papa yaya nanga bandeko yakoidia solo penza yana ngauli kamwe uchi wapi hiyo mtu kilingo kine voice na upende solo kuna pena ba accident ba cardiac malado biso la familia biso banana bakoko te maka ba cardiac te uchi wapi yana ngai nalobaki na bikumba kumbala bino nalobaki na ngai ukamata oyo boyo kochana ndako ukamata oyo boyo kochana ndako naloba te ngai mtu mabe boyo bila ngate siko oyo lili ulikambonuka yako ikobisani.Ustambila maman, Bon, mesdames, messieurs, pour les installer d'urgence, on a fait 5 minutes. Vous en avez fait 7. Madame, vous avez besoin de calme. Moi, ça va, d'accord. La maman reste, et toi aussi. Bino vous libérer ça. Monsieur Freddy. Présent, docteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous serez là sous ma bombe à la saboter. Et puis nous sommes à savon nganga. Puis ça la en permanence. Parce qu'il y a un zali comme un microbe. Comment un laboratoire peut rester comme ça sans savon nganga? Et nous le baignons dans ça. C'était savon nganga. Ah bon, c'est ça. Savon nganga yangonde et zali comme un microbe. Surtout, monsieur Freddy, toi qui est laboratoire, tu ne peux jamais manquer un savon nganga. Là, on a mon bien camarade. On te l'accident, on te fait une bonne thé. Pas soigner déjà. Madame, c'est ça. Mais là, comment on va toi boire des bazar parce qu'on facture les copines. Tu fais une belle. Aïe. On a cette place où on doit dans ma cité.
Docteur, c'est docteur. Biso papa tozali awa ye kolonda kulie mwana moto basali accident papa. Esika boye tozomona ngo kaka na biloko na bino nyonso eza chere bafacture papa eza kaka chere ndenge ezomona bato oyo basalaka na ye wana mosala na bango bakomi nano awa te siko tokozwa wapi tokofuta wapi. Maman, pour le clinique Nabiso, c'est la moins chère. Il y a quartier, oui. Ah, moins cher, Nabilo papa. Je vais peut-être vous surprendre parce que la fiche, la consultation à médecin, ça ne coûte que 360 000. 360 000 360 000. Docteur. Nouveau. Oui. Oh, il y a 100, 200, 300. Oui. 360. 360. Je paye maintenant. Oh là là. Non, c'est une facture générale. Au moment où prix Nabiso, c'est vraiment très démocratique. Comparativement à la polyclinique, nous sommes aux environs, ce qu'on a dit, mais c'est moins cher. Je crois que pas une place où vous faites combien, je ne sais pas la simple consultation de médecin. Vous arrivez dans des 15 ou 20 dollars. C'est qu'en somme, mon docteur. Au moins, tant que ça, la facture générale, on a vu ce qu'on a M. Koudi, au moment que c'est encore rien par rapport à la polyclinique, nous sommes. Et puis, à un service comme Bélé, nous avons l'échographie ici, vous avez la machine là-bas. L'échographie, ça ne coûte qu'1,5 million. 1,5 million. Revenons vers notre malade, M. Koudi. Madame, au moni, M. Koudi, accident salaki a souhaité Kumu très très violent. Tango moni a oumeli mingi na été à coma, Menazawa. Alors, baby, que c'est comme ta oumeli na été à coma, le système nerveux n'a été affecté. Ce qui fait que c'est un peu difficile à recouvrer totalement santé. Donc, M. Koudi est juré rapide de toutes ses facultés morales et physiques. Parce que moi, c'est qu'elle m'a dit que la carte a monté au monde. Je ne sais pas où elle était à comment. Donc, préparez-vous à recevoir un Koudi tout à fait diminué. Il y a Kokonda. Kokonda, mais au monde, l'agissement, le comportement, que ça a sous un dégât caractère. C'est la vérité. Moi, nous avons un mois papa. Oui, ma coutume, la biso à biso africain. Nous allons avoir une idée que nous avons beaucoup fait. Bani opesa jiso ordonnance ni sana siku mbaya na ngako kufa papa na ukanga na ngamo tema na kolela te na mana riba kama kufa te mwina bengi bino mibale mama na mwana po na yipse bino makambo ngo dama kama kufa te il faut que ça me mingi parce que c'est Dieu qui guérit nous on peut prescrire les médicaments mais c'est Dieu qui guérit ça me l'a mingi papa bon maman tant que ça la facture générale à part bakisi na kokomela ye et pour la régime alimentaire, notamment pour la déjeuner par exemple, il faut utiliser Blue Band, margarine Blue Band. Je crois bien bien oui. Blue Band. Il faut éviter biloko dans la graisse, il y a mingi, mais Blue Band dans le cholestérol, il y a kitoko. Pour moi Blue Band yango, ils allaient bien pour la moutinose, ils allaient mukolo. Yango ça n'a pas vitamine A, B1, B2 et D. Mais c'est très important pour notre moto. Il faut que notre peut s'appeler notre makasi. Et surtout pour les petits enfants. Ça peut permettre moi à coller bien à la santé qui toque. Donc c'est ça l'importance, c'est Blue Band. Vraiment je vous le recommande. Moi je ne prends que ça. Tout ça, na maman, grande hérité. Sur les gambo koi sanga. Donc responsable hérité de ngai zangai. Quand on est médical dans les zangas, nous avons obtenu ça la vérité. Sauf que papa, on fait bien, on fait déjà des zawana. Il y a des singa, on gagne quand on a bossé là, faut charger nos petits canons docteur, on a beaucoup de charger les clients docteur. Mais tellement ça, on a beaucoup de on a timbre docteur. Ceux qui gagnent bien, ceux qui ont parce que tu es un garçon, hein? Il faut savoir supporter les circonstances à bouillir par le moment où il y a des mouvements. Oh là là. Docteur, prier. Charles, non, nous allons tous prier. Ça va passer. Oh là là. Maman, souriez, hein? Docteur, fais ça, ma bonne, n'a la carène, docteur, n'a pas fait. Charles, n'a pas fait. Maman. Makambo eza bien te
makamuza malamu te parce que ndenge tozalaki na papa na bino donc namoni kaka badokteur ndenge balobaka na bango wana dokteur akokomona moto aza na pasi alingi akufa akoyebisa nde bato te toyike papa na bino ndenge totikalaki wana abouge ata te yango ndenge ozomona nga boye nasi nazwi badécision na ngai oyebi ke mwa miso nakangi na butu kaka ndenge tozokengele wana yangi nakangika miso boye nazolota nini matanga moko toza nango sikoyo ngai tozobimisa bitumba na basemeki na nga bazobotola nga babiloko ya ndenge wana to namoni confirme nga ke papa na bino akokufa yango moni nga ndenge naye boye nayebi ke namonaki na butu kosalamela ngai nasi nabongisi babiloko na ngai nyonso ya valeur babiju na ngai compris nalongoli nyonso nakende kobombisa yango epa mama leki na bino jaki parce que obombisa siko babiloko yango oyo ya yo moko kaka tosala ngo nyonso une fois pour tout oyebi masasi lelo makambo wana ezalaka soki okufeli mobali okotelema te okozala kaka esika moko ozomona donc likambo wana ekozala lokola nga moko nde motu nazwi shoki ya monene akozalela ndenge nini lokola tie mvundu ekozala pour éviter eya kokuta biso na briske te nani mpo opesinga mpe livre ya lupango te livre ya lupango ezali wana nde nakopesa yo sina wana nakopesa na ngai yo sina et puis papa na banque yaki na compte te oyebi periode ezalaki kaka soki okoti mbongo na banke okozwa yango lisusu te bimaka te papa na bino asoldaki mbongo nyonso te ezalaki kaka na kati ya ndako apo konti na ye nyonso asa asoldaki yango abombaka mbongo nde na kati ya ndako na maneti moko boye malete fungola yango eza wapi nga naluka fungola wana tala azalaki na ye sante moko abien azalaki kolinga olakisanga te nasala nyonso mpona ye baplace abombaka mpe namona te tina ndenge mpe eza wana mais naza na fungola nango te mais siko mama lokola eza wana ya chambre et que ye déjà tala état oyo ya commune déjà mais pesanga yango soki olingi fongola omoni fongola te toluka ta tenai tokende na magistère bakata yango comme ça na lukakademona toza na mabele na kati ya ndako ezalaka lokola soki mobali akufi semeki aza no pembeni kaka ye moto akosala mabe mindondo eboni ebaka compte nyonso wana déjà na mindondo yaka nano so nayebi te eza problème mindondo est ce que ozoyeba makambo ezoleka na ndako papa aza maladi mundele aza mundele akenda epa bese Mustapha akende zwa bakisi ya papa wana nabondeli kotali alingi ata kolia take nabondeli epo alia alingi kolia te yo kansi akolia te akokende kuna epa Mustapha bakoti restaurant bake kolia bafrite biloko nyonso wana ya kitoko bazoliaka na bango yo mpo olobi tika nalanda ye na kolia te mpo yaya mundele akolia te yo zoba mpenza ya zoba namonaka yo moko omoni makambo eza na ndako mindondo omoni yango pia na bandako oloba bandakala lelo likambo kuye nalobaki na bino ke moni aza na ndoki ayeli biso makambo na kati ya ndako lelo papa na bino akomi moto ya bacardiaque lelo papa na bino akomi moto ya baaccident papa na bino lelo akomi napo mama donc papa akomi wana ka nde mwana mwasi mama po yo na mwana bato likambo nini mama yo kanga naloba na masasi leki na yo akobeba nga na kozala te mindondo nga wana nazoloba po nyonso naloba kosalaka lokolo oyokaka te mwana na ngai keba na bilamba nazoloba lere yango oyo elamba na yo kopesa mundele te mundele alata te elamba ya mundele yo mpe kolata te otika makambo kolata na bilamba wana sapatu te mama bijou te surtout mindondo na ngai biloko ya maquillage yali patie pesanga na poudre na pakola mindondo pesanga na oya yo poudre keba mwana na ngai biloko ya maquillage mama likambo nini na mwana bato asali yo nini mama ndenge azoko se tracasser on est que ye matata sasa akatelema ke luke papa kisi ngai nasi nalobi na yo esili oyoki malamu oyoki te malamu biso sikoyo lokola tosali boye masasi tokende kuna na mosala ya papa na bino ozomona parce que charge nyonso banda moto akotaki na hôpital biso moko bato tozomema malamu tokende kuna barambourse biso ndambo ya mbongo epuis bazwa mpe charge ya moto na bango ya maladi namoni kaka bongo zana azwali puta mosusu nasaki toko epuis namemaka biloko wana mpo tokenda ngo patata motina yakama malekijaki nasina lobi mindondo ata papa azobela mpenza bino okotya ata prière yo ndeko mato eseleki na moto losoba bano problème il faut tomoka na bato parce que yo koyi mokolo yo moto ya mayele yo kaka yaya héritier tikanga na vana na ngai na basusi na ngai nde nazali awa na susi ya papa omonaka susi yo oza nango eleki oyo ya ngai eleki oyo ya ngai discussion yaka tokende ozodiskute mpo na nini ye asi azwa oyo aye ndeko
ngana tikala kaka na yote bakoloba no makambo yo kaka monde ko kangi lifuta bongo kanga ngosunga na ndenge ni makambo to sana ngosa suma makambo ya mutu tata mosi mtu la likuna ndeli ko otike ko ndeli kawa ndenge wana to zela kaba kisi lakini wana musomeke banda ifata kinda na tongo wana kokanga Mustafa pona changement mokote ata ko bouger te kaka ndingo tika de biso wana ndenge to da odo na yena ndika pona bikeleta chemise mi bale na ba drap na mimi papa penza toni kuna ba drap na chambre biso pe tozoke na musala kuna toke na musala na bango kuna bazo nisila biso pe na mambongo na ba dépense nyonso tosali et puis bango bazo pe charge ya mutu na bango zela dilo ba te comme si ce que docteur dit sur l'autre on a vu ce jour papa makambo zosala biso yo foza na mahili so bapusu bapusu mahili fozo yango bapusu mahili fozo yango osoba ba problème kaka discussion c'est même abele imukona kolongola matoi totala uyobela ndenge nini kasi wana penza nde akomi penza tina suka na tikini olongole matoi siko azoyokela oto nongo soki matoi elongo namo sitoke na mutema Merci donc madame, vous avez un courage mingi. Vous tindaku. Vous avez senga parce que la vino par remboursement, il y a des soins dans mobile nayo. Ça c'est avoir du courage, ce que nous appelons du courage. Et oui madame, monsieur Koudi, qui est mon directeur financier ici, que j'apprécie beaucoup, m'a fait rater $16 000. Vous vous rendez compte? $16 000 de frais d'émission. Et c'est dilapidé, volatilisé à cause de M. Kouti, votre mari. Madame, vous m'avez bien reçu. Parce que M. Kouidi est un vieil ami de longue date. C'est un ami, c'est trop léger, je dirais mieux un frère. Vous m'avez bien reçu. Je suis rentré. Le lendemain de ce jour-là, Voyamaringa, le lendemain, M. Kouidi a yé awa. Kotala kakana tali M. Kouidi, votre mari. Regard ya pamba, a pesaki ngai. Ça reflétait la jalousie, la haine, le mépris à mon égard. On dirait à Zozouangaï et Bonga, oui, qui PDG. Regard ya pamba. Rien du tout. Je dévisageais en lui la haine, le mépris. Pour remplacer Ngaï. Azagina envie pour remplacer Ngaï awa. C'est pourquoi j'avais décidé à voyager en Ngaïté. Je l'ai fait remplacer par son adjoint. Ah bon? Voilà donc le problème. Kokenda Kei, le Bakinaya qui nous a mbongo na banque, ayana mbongo wana awa. Comme ça, tout bon ça m'a calmé. Le voyage. Voilà, j'apprends qui est allé faire l'accident. Entre banque et la maison. Oui, madame. Voici donc le problème. Me faire rater $16 000. Non, à cause Yandenge Ayaki Awarabiro. Mais biso to yebika ke yalinga ka voyager à sala accident affaire ya voyage. Le lendemain de ça, quand je l'ai dévisagé ici, ce n'était plus Koudi. C'était un autre homme. On a mon âme. Regarde pas mon âme qui est pas là. Voilà donc, madame, l'argent dilapidé. Enfin, volatilisé, je vous l'ai dit. Alors, je vous demande de faire tout. Luka Nandako. Partout, il cache l'argent. Vous voyez, l'angaï, $16 000 wana. Monsieur le PDG, $16 000, pourquoi ça n'a pas été toujours ibisayo que mutu asalaki accident banda bimaki na tongo aye musala donc comment na toyo komona lisusu azana koma. Oui mais madame a fait l'accident entre la banque et votre maison.
Accident n'est là qui entre banque na bureau na binois. Tu as bien trouvé des raisons, hein? Madame. Donc, le client Bongoana, allez chez sa deuxième femme, apportez-moi l'argent ici. Je vous rapporte aussi, madame, que voiture, voilà, monsieur Koudé. C'est une voiture neuve. Chanroi automobile Nangaï Zeni Ningité. Il va falloir que vous fassiez réparer cette voiture. D'ici là, agent Nangaï, Mbemba Christian passera au service social pour que nous la situation de M. Koudi à l'hôpital. Et là, vous avez que Koudi a sali accident, vous avez na coma. Na uji ko ndima te ke mbali na ngai, asali scénario moko boya ko sana ko sala accident pour ayiba mbongo na bino. Ezali pe pona $16,000 te oya ko kimela pour sala to, ajuko ko ne komisa les accident, akoma na état oya za nango. Mais c'est là maman, après qu'on dit masse. Et donc vous avez un deuxième bureau makambone ko musanga masasi. Madame, je prendrai mes précautions pour la sauvegarder compagnie. Il faudra que j'avertisse la justice. Je vais faire une plainte. Lipati. Maman. Vous avez raison. Nauye bandi. Lipati. Maman. Yaka. Tellement wate. Nous sommes assis mandé. Nathalie malamu ke. Oh isu suni ndelo. C'est accident. Vous savez l'accident? Et pas. Et on dit mon accident tombe la famille na bino. Quoi? Non, déjà côté école de navigation. La victoire. Vous savez ngo mutakiwa. Non, c'est pas mes filles Mustafa. Bon ba kisi wapi ngo yero. Na pesa que comme ça qui n'est dans l'hôpital. Akana ngo hôpital. Bon voyo sala kaso apesi mbongo na Mustafa, mbongo okoma watika ka kisi mtezo koma. Mustafa bana mbongo sana ngwana ko tindela bokilende ka bakisi apa mbongo te. Apesi mbongo tanga. Apesi mbongo te. Apesi ngate na kama ko takomi ko ta apesi bakisi ka. Kaisi ngana mona ke suti alinga suti. Asani ni abuinga. Mambala abuina mukolo tata bino sana pasi. Falini. Tu so moni bo mbala zakina bolingo na ete bino ndela busoba na bino ko mi pesa kana mobile ndingo na fiancé. So mona boyo na tanga pasi ndingo lisusu te. Ngandeli kama na ina tuneza mususu lipati. Mukolo papa na bino asala ki accident wana. Vraiment je me souviens na bimaki wana tongo ngana bimaki avant yo ozo sala misala wana ndako. Papa na bino le atikala ko bima wana ndako makamuni le kati na si. Ozoeba mukolo. Nazoeba. Oh yo bima la tongo wana tongo pesa nga pudoki wana. Na sima pe lo amebesa maite papa zaki ne bien. Abima na chambre ye. Azai pressé ndaki musala. Je connais papa na sali café. Amerika atas moko. Allez il pate. Allez il pate azai pressé. Pourtant Amerika atas moko na transpirer ki. Transpirer ki? Azai pressé tanga toka ko no mouvement dans ça. Ngapa na poudre na pakolier pour na mulunge ya nezaki. Astepeli que tu promettre ngai bilamba na minondo so auti voyage. Abimi était bien et son voyage né à Kenya. Ma ça c'est qui? Azai bien, il me bien. Est-ce que vous avez retenu ma camomone à Tolo? Oui, afin de maquillage. A pakolier poudre. Lipati. Poudre wapi opakola papa na bino? Poudre na nga ozumtelani. Ngai mwati na ye na pakola ina no poudre. T'es un responsable comme Kwedi. Ok no pakole poudre à fond de tes maman. Est-ce que c'est pas poudre ngoni ngesala kama sasa? Kotela ndoko na litama. Tetala kana makamna ngeso le kananda ko zali héritier masasi. Poudre à chocolat. Et puis na douani nango kende kozwa poudre ko no pakola papa no na matama mwana likamuni. Atukaki mama. Do na moni place makambo wuti. Ndele liyo pakoli poudre siko abandi ko la ko ba cadeau. Kelera ko ngaya la kashina cadeau. Ngai mwati na la kashina cadeau. Ai na pula mindondo. Toko na kulera. Teza yo moko ndio soko tsakoma mindondo ka koyela bino nyo soimbale. Akoende pona yo akoenda bino kona pona yo. Usika kyango pona yo. Tena mindondo. Poudre ko no pakola papa no poudre. Hein?
au parler banakala na moni place makambo te atokaki na loba banakala ke mono aza malamu te bazo tela ngatembe pona nini hein boso yaki tokoni sikoyo tozoswana te tozoloba nde makambo awa ndenge ezaleli boni kuna kuna eloko nini eza kuna makambo kobima kuna mosusu mpe deja alobi bakosongisa mbongo oyo tosaleli badepense wana te makambo wana nyonso moto aluki yango ezali ye moko kwedi donc alingaka voyage na ye lisusu te mpe deja alobaki ka kovoyage lisusu te atindaki ye na banke akende kozwa mbongo mpo adjoint na ye avoyage adjoint ya kwedi bavoyage na pdg kwedi kokende kozwa mbongo 16,000 $ mpona voyage ya baninga akomi na nzela mpona pdg alobi asali scénario akamati mbongo wana akendeki kotika yango soki pa deuxième bureau na ye aconfirme mpenzaki aza na deuxième bureau mpe kotika mbongo na deuxième bureau ne 16,000 $ ezalaki nango anini deuxième bureau botelaka na balimba nango basakana ba deuxième bureau te yo mobali bovandi ni banda kana eloko nini yomonaka ya changement na kaka mbele boni ko wana abotaki mwana oyo ya solo wana sikona yaka na ndako makambo na solo yoka wa eza mosusu te wana balobi yango na miso nanga masasi ye wana ye papa oyeba mosu na mosala balukolaka baninga baproblème soka motu oyo alingi moninga na ye oyi kolobela moninga mwasi ya moninga na babiloko alobi akosongisa mbongo wana te davance makambo yango na justice po biso tofuta biloko wana nyonso ozoyoka te na voiture na bango mosala ebebaki baza na besoin nango biso tokosamba mpona accident boko soki ya kufaki bango balinga bafuta biso nini nakomana akotuna mwana mpona makambo mosusu nauti koyoka kuna natuna mwana oyo soki ndenge nini kodi abimelaki mokolo wana azoloba nangaki akamataki poudre apakolaki kwedi responsable mune lokola yana bino bakino pakole poudre na mwana poudre pe ya fonde te mwana oyo mutapakoli papa na bino soki yana bino poudre mukola salaki accident wana poudre na ndenge nini naka pakoli na ndenge mabe asa mwana na ye soki mso amoni ki to muto to ndenge nini bon mabeni bisawa mais yidi makambo bimi kuna te PDG alobi nini alobi ler kodi azokota na bureau na ye akotika na bureau na ye PDG afixe kaka kodi ler kodi azongisi regard pa PDG atangi makambo nyonso ezalaki na motema ya kodi to ezomona na ene eza na kati nini kuta alobaki lisusu jalousie nani lisusu ebonga na ye aza koconfie ebonga ya PDG po akoma na ebonga wana donc esali kodi lokola tableau moko ya mabe eza na elongi na ye ye PDG waza mbikudi yango biso nyonso tokokama abikoli ye naye na ndako soka nde apakolaki ye abikolaki makambo soki eza na kati ya motema ipala abikola mpe lokola nini akende kopakole poudre wana moto eluki makambo mpe lokola ozobima lokola aza mbikudi ozokende osala mpe accident ipala mona na accident ya kwedi lokola aza mbikudi nazoloba no likambo ya mwana ya mamata yo moko mbalamu kutu soko pakolaki atala pakole na rouge à lèvres mama na fonde te na mobali ya ngai akalosala sila mpo na fonde te opakolaki ye wana ebonga mosi ye na rouge à lèvres si ye na bamaskara nyonso po abonga lokola mwana ye abongaka te okomisi ye mwana mwasi mari de nuit na masasi asala ngani na pakoye mobali kutu omoni yango wapi poudre yango mpe napesaka mama akendaka na moziki akendaka nango kuna apakoli kuna sali nango mpe 2 jours na ntongo tala babima apesaki nga ntongo namoni papa omela kasa azaki prese toki eleki abima bongo nazwi poudre napakoli kasi poudre yango nabi mpe ozwaki yango poni yo ozwaki accident ngai wana te ngai ndenge omona nga boye nazali ansi ozoyoka makambo sorcellerie olekangaka ngai te lipati nasimbaki poudre na yo nde esika nayebelaki koza na kisi mabe mwana oyo oza na makambo mabe yango wana nakoti nango na chambre boye nzoto nanga mobimba motoki moko makasi ya bambumamabelabise yango napakolaki yango te ngai sisi ezwaka nga te nayebaki yango biete mwana aza mabe bakisi na ezozwaka bino moko na kati ya ndako mabele fungola misu ozosambela ozofungola misu te boni boye oko mabele fungola misu mama likambo nini na ye likambo nini yo mwana mobali mokoma lokola tina te yo oyo atandeko na yo te okoma lokola femme yo oza mari de nuit ya mama na yo nga namonaka ndenge otikali mwasi makambo nyonso yo moko yo mwana mobali yo moto kokoma moto na ndako okomaka kopelisa moto noko ebandaki ndenge nini tata nazala mari na hôpital osukolala ye kolandaka mamaaolukaka mbongo mosala ozosala yango wana eza mawa tro mawa mpenza na mwana mobali ya boye soki bachangeaka memindona komi mobali yo komi mwasi mwana mobali ndenge nini mama ye mwa fani nango 2 jours apesi na pakoli papa nga nasaleli kamini ya mabe na kati poudre nango avaki nango 2 jours apesi yo oyo kamati yo pakoli papa poudre kaka poudre wana moko kaka wana poudre wana kaka apesaki nga na pakoli papa nabombi yango na ndako siko na pakolaki yango kaka avant hier ata nakende pa Moustapha esili okende pa Moustapha
Avant que tu me fasses ton gars, c'est bon à comprendre, madame. C'est que pour mon gars, il poudre wana, le gars la message m'a kamunia ma paix. Il vous appelle c'est qu'il poudre là le babongo. Bon, mon nègre il y a yango, au pakoli papa na yo sala accident. Il mo ko pakoli, ko pas Mustafa, il mo ko yo comprendre place wana te. Vous avez comment que je comprends te hein? Non, mais tout ça n'a pas dans là. Il n'a pas poudre. Il n'a pas. En tout cas, moi, je suis bandeko ya nanga mawa. Le côté moi, je suis wapi bandeko soli kama koyeba ke muto zo bala sana ba kamandenge. Mbete ngake bala mwana moi je suis. Hein? Poudre moi yango. Nga kate soki nazolesa moto oyo nazonyokwamela abanda odongola ngai lia aya lisusu te 16 000 $ ngokende opesa ye aye te po anini tobalanaki no pour le meilleur et pour le pire hein? Mais oyo ekomi ya le pire eleka ebele nakomi kobaye nalingaki nde le meilleur eleka po lere ntango atunaki nga ntuka place ya le pire wana nandimaki na nga likisaki mongongo ngonga na nyokwamaka boye soko tandisi ngana mona kapasa kupango so boye poidi 16 000 $ ngana mona kyango deuxième bureau mwango aye koma no nyoko langa boye tika una basoyi no nezo tanga famille ma de la ubu na boye na ngako sala fiera te siko bambange tengami lia vela lokolo li kamata mai mela mai ngaki vengi ya boye penza azalaka mobali akomi vengi nyonso wana supporter pour na libali na basoyi wana sotangi velo ko dia pilipili siko po ça so muka bien nana mulia pilipili okosana moni okotangisa so basoyi wana te kwa komi kitoko mingi penza olia siko mnoko wana ekofungwa mekobonga ale fungola ale sala nuki yo fungola makati sala nakotika ale kamata mai ikola pilipili bakati mai ela mai modeli nini wewe unataka kuzuru bana mtu modeli bana kana nazo kazo sala makambo ya solo penda mama nasali nini wewe ngana sala wa nini oyo mwenye na miso modeli ngi wana la lete ni ndenge nini sasa kweli tukomo sala hivyo leo sio bala kuiba pasa libala atukuzo kama sana la lete mabe au pasa libala ne ubala na kana pona pour le meilleur et pour le pire hein meilleur c'est là que n'a pas mal pire ne pas mabe hein pasa libala on est mama makambo sala ni pasa libala yango abe so na tiki ozondo bakaka so na tiki leo kokoka ye banda kala ngana fanya kone c'est ça pasi simanzo kana ozo na tiki leo bana kondika ye osikola kai pilipili oboye peut-être docteur peut-être pilipili te bomengo ozalaki tangu docteur alobaki ozali ni héritier ni mwasi na ye ozalaki makambo docteur alobaki ngana docteur alobaki soki so ezotanga mingi na tia pilipili na biloko ya solo wana ni ozalaki na kati kuna pilipili soko sema mutu bimisaka so ngaka docteur alobaki mon pa raisonnement na yo saka kandenge mkusa alors que ngana so ezama wa mingi nandimaki te lekisanga nani lekisanga so tsaka mais papa bazo ya kotala yo kene tika nani ko boye mais ba kotala edi tika ko puta ye awa tika nani sone wewe kama ni bazo ya kotala ne yo nani kuna Mambo. Papa bon. C'est bon, c'est bon. Mako. Mama, kuni boile te kiibi. Azali kobela ma bangi pio kangi bato. Mwae wapi na ndako komi kaka bato misato mine mitano motoba. Yo pe kangi yo. Kangi na mama na taso. Banda ko papa. Na taso pe ko kanisa kaka. Mama akanisa te boyeboni mwaliso moko nazalaka na ye nzambe okanga mawa te banda ye akenda mama nzoto ekoma kominana Boni bino. Ndio yalika kama mke. Boni kama papa. mnege boyoka kiwana bo. Changement pe pinza ya malamu yake. Kama mke pinza. azosanze te Ndio komokote. Basi mwana mawa mingi pinza. Kama kolesa kotombola banini donc golobatie kaka ndingo. Faut sanction magasi na prière pour Tozobondela kaka. solution zo ta banzambe. Na maboko na yeye.
kenda kana ba piliere mama eloko leki piliere awa eyate mama numba ate ifazana nipatie abimidi bana to mwana laki azali na yeka spasi na ile kwa papa na yako mimi na pasi ndio mwaike kaka bango bazalaki ni sura ina mindo doka kulela panzanda usalisa bango mke mtoko debrie ba kisi yango ya talo wana tina ningi to yeko bimana hospital maladie ya ndoki me uzonga toujours mane malembe boli ndio bokiminga mikolo bo likambo ino lakini te uzuma papa malade mwende tambo ezate ata aza malade bosambelaka kaka mama bosambelaka ya atikala tata atikala mama butu na moi nga na kosengala ndako epai na nga moka koswa ngamba osalisa ile eza bien mkeka naza mwa malamu taso esalaki nga na ngili mpe awa lisusu tundisaki nga likambo mwaye bongo liboke nakosala liboke ndenge nini mokongo pasi moya kotambola ya so mosnelite elingo mona n'insiste que tu as un coco total à papa et puis tu maintenant c'est un peu malheureux parce que là sous na baita ni en sauté azalaki kaka kolia wandea abaki kopemisa mke po docteur avec fort pour mingi mais azuli quand même c'est intéressant mais tout sur la nebi qui vous allez peut-être que aux autant il y a pour réunir ba maman toute la famille le mois venu mais on soit le cambo libala ngana lipati. C'est vrai que bon position na kindeki ezali madame Mutena ça le voit na kimaki na bungali na mwana isute mais ça suite il y a news na yoka qui surveille et après na meko mener banquette na marque nanga comme ka kolandi na nzela classe ya zomo na ngate ko mona ne ko tena ba magasin et tout ça na me rendre compte que ezaki ba Kinshasa là ndeto benga radio mabaya oyo ça songi ça va bali ana mona za comportement mabete o na kuboida. Donc on a décidé na balaye comme ça to va aller ensemble ko yo yeni na pwani to niveau ya mama koko yebena na ajo yebena nga na yo ngaro na pesa réponse yo bali ko kata wana modeli na ko kama mama ya vanda ki asali akete bongo foti ne yele ko imakambo bazolo ba yebisi makambo bo asala ni ani ko ni mate kama sina ajo ni mukolo boy ba yebisi makambo ndima donc tina libala bando yo seka makambo ndima kaka mais ça dépend nani ya yebisi nga yango maman muto yebisi nga na ndako na vandi na kiti wana papa vandi à place na vandi muto ko tiate mene nini donc comme on dit nyona omoni surtout ali architecte to ibani donc eza bien été ozana mwasi moko réputation eza malamu te yango monaki na replier ki muke mais tant na conclure que ezaki bongo te mama donc disolo nde mama betelaki yango mobali nyonso alingi mwasi na ye ako supporter yango te donc ezaki so ezaki na balabala oui mais na ndako na bino devant papa yango osaki mama mobulu quoi comment donc papa so zali c'est bien wa ko témoigner donc a comprendre nga au moins que papa atuna nga jamais pourquoi na na nyoso kombo na ngeko te ndenge ni kombo na nga penzi sali boni boya kokota makambo na bino tali ngai olobaki te soki na lobaki na kosa kite kokosa ndeza mabe mena lobi likambo ndenge ezalaki na lobaki mabe olobaki ni boni boyeko olobaki ni lelo lobaki otinga makambo na bino ko bala miki mama baninga basalaka formation kuna baformation bapesaka na radio oyo yo na radio te kaka na ndako okoma kosala baformation mama awo awa nga na komona ndenge to olobi kaka ye aza maladi nini akufi te ayali na ye nga mpe na yali bafamille soki likambo yangomalembe koleka nango fiancé na yo Moustapha autaki awa alobi ye moko azosomba bakiti ya papa na bino bandaki maladi mpe akocontinue akolemba papa na bino te bongo mpo na libala na bino lokola papa akomi na ye enapte batata kulutu na bino batata leki na batata basi bandima kolia mbongo na fin du mois azwa kosala makambo ya libala alobaki na ye biso bongo yango oyo kindeji wana ekosila yo te oyekola makambo ya Moustapha bosala po aboya ye
Yo kasi ko kota kia liboso. Oh yo kwa soko ndima yo. Alingie kaka. Aka tena yo mpeleke monga libala. Mustafa za mundele. Ya za mundele. Balingani na ndenge na bango. Bana kwa bakisi yo papa na bango. Atinga lingai mana. Bala ya tapo sa mundele bala mundele. Ako bala mtu mwini po. Na bala ngani na mitema na bango mama. Ngani na so ngalo kutate na patenda ko kutele kinde. Papa Ipa tina sali mabe. Likambo ya leo mama wewe mtabota yeti. Ondi bebebo. Mama na mwana huyo akufa. Oyo ndipo kuna yeye. Yeye mtabota yeti. Yaona mwana ninaka yeti. Posa na yeye akamwona na yeye. Mindondo bana yende mwana te. Nipa tata mwana ngaje? Nakati ndio mwana nipa tata mwana ngaje? Nipa tina ndako ya sasa nini? Akufika chakula za mwana ngata sasa ina ndako. Ala pata tana. Mana kwa kende ba mtu robola au kama ngai. Tukana sana mtaka kwa jua zanda kuna ngai. Nipa tisa kwa mwana ngaje? Abi mwana ndako yake. Akende akende yele mwana yoke nenda yo kama mwana ngaje robola ba. Ndio kwa kama mwana ngaje ngani na kwa. Yona kwa kila shamba ni yoga nende. Oni yoga nende sikoi. Okola kanga na bengani yo. Zera la benga papa na ndoko. Kwa hiyo azo yoga kila mtu mandaji kwa bidoma na yona kila mtu mandaji. Oh mwasi miso eko ngalangalo kwa nyau boy bande kwa kwa na moi. Boba ngelo ko mo. Na première fois te na iba na iba na ibi déjà donc nous solo bien ko sangelo ko monter. Te mwana bi msabi yoko tokende pardon na. Kuli kwa napona okenda tokende mwana bayo manda kumendimina. Kwa hiyo tena mama. Zalawana. Ozoyoka, ozoloba te. Mwana nayo wana ya mndele azokeli. Eko ko monga mtu na bengani mtu te alingake ne monga na bedie makama fiance nayi. Bango ya basoke na koko nayo ana take kindumba. Kono banangena ko mukute. Nalobi asili. Onde papa komi boye. Mama zere kone nanga komi boye zere kone. Mwana nini? Mwana ndio sana nini? Ha? Tata mwasi. Olingo sana nini? Okolela mutu akufina nute. Oyeko loka ini ngome sana ko kolela bibemba bana no bakufa ka. Ozolela kweli kweli akufi. Oli komi ntoke. Baba yana kana bomba. Yaka bali ngiba bomba yo. Mutu na akufi te baba liko lela. Utulile nini? Bon, tata mwasi. Je crois toujours kende ngana ozonga makambo bakiti nyonso papa ba traitement ba mbongo na ko mokipe na hein. Na ko mokipe na ko banga. Ozoko lele boy pona nini? Olelie boy pona nini? Acha kufi. Ozo sala makambo na kwa soki ndo tikindo kile kwa manango. Nani nanga kwa maki mwana mtu sala ki opese kesi ali kwa kwa matata na yeye. Boni boy, bima ndako kende. Bima kende. Osimeni na duketo kwa mzali ngapi? Ya wani kama nini na mamanga nilikapo nini? Mabele yo nini? Bali kamute. Mabele zidi kwa mabande. Mabele zidi kwa mabande. Mabele kwa mabande. Mabele zidi kwa mabande. Mabele la yana wana kuja mabele. Mabele zidi kwa mabande. Kufanya kazi kazi ndo belana mbato balaba. Mbato balaba boya. Boya mabele. Baya mchana hiyo. Baya ukutela. Boya bele teza wapi? Boya mabele zidi kwa mabande. Azema makamo sote kana nda kusema ndio. Mabele zidi kwa maboya. Bazoni na kuti. Mutule na kupita wasote na. Bale wala kusema bila kanda kwa. Mabele zidi kwa maboya na karte wotika ngai wote. Wotika ngai wote. C'est pas facile. Donc on va faire ma télé. Mon néolati. C'est pour les meilleurs et pour les pires. Yango. Ils sont mibale, moi ça là c'est libaya, mon bali pas là c'est libaya. Couleur mon ko sont mibale. Mais yo pire les qui est vraiment. La chemise nyo suka ko lata, ko baby sakana mafuta e biloko aso ezotangezwa kana ba chemise. Masasa kotika la nani. Yo mtoto Kenya na heritage mwana ifo banda kozwango sikoyo. Tuko zotika le nini? Ba chemise nyo sebeb. Na longoli nyo masasa zotika la nango. Yo mikolo bando lata mabaya oya kana. Na, bien. Diana na tabilo kwa suka ko. Ogolia te. Elama. Ndio ko. Ta kweli. Yo kanisi angani ni wana kati. Na ukubondero penza pona so lisise loko ni. Oso sili na yo so kende na yo. Na bondera ko pona kula mikolo ko mika so na so lesa zo boya kaka mindondo lesa kayo. Mindondo yaka musala no zalia. Yo nga papa sa kenda kana. Yako lesa ye. Ngaso ina so lesa yako mako boya te lesa papa na yo. Mamu model ni susu. Yo libaya na yo. Na sali na be.
Maman, pour la nini boye, comme maman, pour nous ça makamba boye. Maman, na lati libaya, na za mutute. Ya lati libaya, si za mutu, na sali mabi. Ma peso comme ça papa, quoi mutu pamba na mokili, maman, pour nous ça makamba boye. Mais azota ngisa basoi, ma beza wapi na lati libaya pe yanga, au contraire, vous n'envoyez ko boya na bila. Mais la chemise ni moi kaleza pour pese karalata maman. On a ni la chemise. Bon côté na sepe na côté maman. Hein? Oh, comment t'as dit ben makamino bozo sala maman, boye barango. Okoye bape oya yo simati. Yo kanta za lisusu mutu. Lesa ka yeka ka bega kulamuka. Masasi makambo na saraki na ngowa. Ye wana zolia te. Ozoleta mutu na kolo, ozoleta mbango loba ndeni na kolia. Maman. Mama sala musala na yo. Na kubondela ipo na nini? Yo mwana nanga soko yo mama mubimba boy. Akomi bebe nanga pona bondela ye. Papa. Atako bebe yango ya tata mubimba boy. Papa. Bebe olande ko ya tata mubimba. Lesa yo mtozi bebe asika. On va mais voilà quoi kita. Oui, c'est ça nkele. Là stanza wa. Yo mtoto lesa yo pomo na nkele. Nino kopia. Faut bon temps bien, donc vous êtes bien au dernier côté. Moni makanga. Na lukati sikoyo ndenge totikali boy. Ndako. Bani motema nanga ekite. Mwana zali ko yebisa bino te azali mundele akeye pa koko na ebotika yi akeye. Ndenge totikali boy tokosala makambo na biso na ndenge na biso tokona ndeze. Ozomona ngo famille ezalaka boyi. Mama, papa, na bana na biso. Sikoyo, pona problème ya lupango. Mabele lokola zate, tukoki kosolola. Problème wana toyokana ike toteka lupango oyo, totokabola mbongo. Nazwaki commissionnaire na yebisaki yo lisolo wana. Commissionnaire wana amettre en contact na mama moko. Mama wana pe toyokana na ye, pona lupango wana. Lupango wana. Toyokani na mama wana pona combien? Asoma ngo na $60. Ozomona. Bo $60 wana na yebite na yebise kaka na ndenga mukuse soki pa ko discuter soki ndenge nini na yebite malobaki nanga akoya donc $60,000. $60,000 ngala bata $60. Mama ndako wapi ulingote? Kasi oyo te ndako nini? Papa lobi. Mama yoki papa lobi mama. Papa lobi mama zoka papa lobi. Papa lobi. Papa lobi. Papa. Papa non. Papa. Ale bakasi makambo mutusu te. Papa lobi maman, papa lobi non. Ala ni sambusu non, bomengo. Ou bien non, masasi. Papa. Papa. Non. Ah papa. Ah. Tika non, yo papa tout le makambo. Papa. Yo bande loka ya non. Non, kasi bakisa makambo. Hein? Bakita kasi makambo mususu te non. Mama tika na luboeko. Bakita kasi makambo mususu to bakita. Papa. Bakita makasi kasi. Obali. Papa. Attends le bindron, écoutez kama. Non. Ba kundo na lupango yoko. Non. Ndenge wana sikoto yokana ki mama wana lobaki lelo akoya. 60,000 maman tout ça 80 ko. 80 maman la photo kita. Maman bino makamni bino bozo stala. Maman, vraiment. Ya solo mama papa ko bino ba situation pa yona ye bozo ka bote kanda kuna ye. Omoni nga koma agité. Okanja papa ko lobate na vie na ye. Na lingaka koma agité atele matata mbola. Mama na mama isa linga pa kiti na do sekande yomi. Oba ko sala yo e bien mo. Ya obi nga so na zo vanda ko na papa na ngai. So papa na ngai tembela na ndidi jali pati place azali. Oba zo sala yo. Mo sala yo zali bongo te. Ozo linga koma bongo te mama ba sala. Biso pela kama ya moto. Ono ngwa poto koma mama bongo te. Koma mundeli. Sina niveau boyi. Ko kisamu nani. Andre nani kuna? Yo de muno kondele kaje. Ono. Azam. Wana tunaona. Mama mbote ibzala na nakomi kitu na. Bana mama biso. Unaza madam. Sawa. Masasi yaka tu. Kuki biso yaka tu kama boy. Nafasi. Lisolo tuko sola wana. Mama huyo tuyokana kine pona kusomba lupango. Iyo. Mama huyo mwana ngali buswa. Ngiritira biso. Donc maman asipende moye pour maman ba na tra lero yo menate. Na sina. Nafaa tunga na kandi. Le mama ese ko kanga ndo busola ki. Vraiment na nga biso ko comprendre nga muke. Maman. Toma tata mwa likolo. Pardon hein. Yo.
yo nini mama nayebi ke bokotikala kosakanga Yo bima nana, nakobima te yaya Bima nakobima te na naza na zulu droit mpe ya koloba tanke mwana papa kasi nalobi zela nanu kuna na mama Moi, nga je moto traite nazoloba avec. nayoka ngai mama ndako oyo mokolo nango azobela ozomona mama babota biso misato ye mwana Misato wapi na nsima na ye yali pasi na nsima na ye ezali ngai komete feti bango bani bateka ndako sa consentement na biso ekotekama te mama soki opemisi mbongo na opesa obwaka mbongo na mabanga ozwa ndako oke bon ndenge okoti wana okobeta ye soki obimi awa nakasi nakolongola yo monoko wana nakolongola yango napelisaka yo okobeta ye okotikala kobeta ye nakolongola yo nde bafungolaka gourde okoyoka zela monoko wana kaka ezomisa balobaka mama oyo azoloba oyo mutu mpe ebeba moni azalaka mwana moke ntango namemaka ya koyaka mutu mpenza etutana na libanga donc mutu ebeba kolanda ye te aza maladi ndenge azoloba wana ebangisi nga po omoni na makambo neti ya boye ebongaka famille nyonso mobimba bayokani mais soki boyokani te ekomi oyo aloba boye on dirait que famille moko eza opposé donc bazolinga te yango ebangisaka problème eza wana mama boyokana bino nyonso omoni baza bana soki tozoteka lopango ezali pamba te tata na bango aza na mpasi makasi tozoloba boye aza na kati ya chambre mo abima eza te alobaka te aningisaka kaka motu boye esili abeli sikoyo omoni famille ndenge ezalaka lokola hôpital mpe babimisi ye bazongisi ye na ndako mpo na famille bazozela nini akufa baya kozwa biloko te ekomi susi ya ngai mwasi na mwana toteka lopango tozwa mbongo papa tokende na Afrique du Sud akende ozwa traitement kuna moni problème eza wana bosiko mpo tokende basoin séjour na biso billet tokozwa wapi ekouta kaka na biloko ye moko asali nakoki kolinga teke motu mobimba akufa mpo na mbongo togarde lopango mais ye lokola abela baner ndenge oyoki wana tutaka ye na libanga ye moto akwesaka ye na likolo ya libanga ezosala ye boye mpe komesana na quartier ayebiki awa bayebani na bango nde tokende Afrique du Sud wana toke mpe na ye oyo azoloba makelo oyo toke mpe na ye mpona batala moto yango soki bachange bongo yango soki nini eske ye kuta miyebi donc eza mpona papa eza lipango mona koteka te mais eza mpona papa kaka susi ya papa so na katika papa nanga ndenge akomi enfin nakoteka lipango te mais kasi mama nalingaki nde obongiselanga mwa moke otiata 80 mpona charge naza nango tafu yango makasi nini bana te na 80 $. ngai na mama toyokanaki tosololaki ayebisaki nga prix bon eza nango problème te parce que oyebi biloko ya mokili ezalaka bongo tosombaka biloko mpo esalisa biso na ntango ya pasi kaka ndenge olobi ke mokolo biloko azobela tusa ifo omema ye mais prix oyo mama asi ayebisaki ngai mpe nayaki mais fo nakakolakama ninakamwa ndenge nini ozobatisa lisusu mpo mama asi ayebisaki ngai na 60 sikoyo nano esalamaka te ata yo moko mama asi atiaki talopo bandela lisusu kobakia na sens te ata yo moko bosiko kaka na 60 kaka to eloko nini bakakola te mwana bakakolaka biloko ndiri na soka na 60 na eseki mama ke ntango nakoya nde tokosolola nazomeka te nazokakola mama bon olobaki 60 mais ngai na ndenge nataleli lupango namoni nasepeli mpe nayeli bino 30 $30,000 tika mama yo moko kaka katikati na ka sinauti koyebiso mpasi na nga moninga na yo mwasi naza nango mpona mobali mama mobali akufela ngai kaka boye na ndako mama na biso takutubakataka mama na luketu kaka 30 wana eza mpe moke te oyemoni yo moko ata yo moko mbongo mikolo eza pasi mpona kozwa 30 wana ifo osala boye mpenza eza lokola ezopesa biso $30,000 eza moke te wana ozofutela biso kaka billet na séjour bongo basoin eza te Afrique du Sud bayebi nga bayekolanga mawa ebongo mbongo nyonso wana ekobima kaka na eloko moko ifo botekateka biloko oyo nyonso babie nyonso azalaki nango wana okokita te mama omoni 30 wana vraiment moyen te mieux kuti na tika ngai nasololaki na mutu nani salai sala pamba alingaka soma na 55 nga na boyi ngami no antuka ye salai tika nani 55 te na boyi mpenza nga na boyi na 55 moni mais yo nakutanaki na ye avant 60 ozomona nandimi yango mpe mpona oyebai na mama cadre boza bino na bino bamama mpasi mpona papa tala kaka traitement ya papa bafélisi naa na charge monene
sokopesaki biso 35 na boyi bongo vraiment maman okitanga na 30 basaka boyi ata 55 donc ebimisika te bon na bakiseli bino 5 esala lokola 35 $35,000 35 oza na mpasi nanga te tozokabola mpasi ndenge moko te bon tianga 40 ici po mama likambo eza monene ozotala na ndenge motu ya mwana wana esi ebebi nango totie 40 mpo na basoin kaka 5 bakisilanga kaka wana mpona bango mibale ekokoka kaka te parce que eloko nyonso bokoteka motu il faut discuter 45 chiffre rond 40 mpo na soin 5 wana nasomba ta moko mpe na pantalon en tout cas mama tokende misika te parce que nazala makambo bila kosala moyen tovandela kaka discussion ya makambo yango ti pokwa eza te suka nango eza 40 so bondimi 40 napesi mbongo so boboyi mpe eboluki nano motu mosusu ekuta te na chance ka motu mosusu po moyen tovandela kaka likambo moko moko wana andako kokoza yo oza na 40 yango wana eza mobimba na memaki 40 nyonso te mais na memi nanu 20 omoni po eza eloko ngai na todiskutaki te namemelaki bino 20 000 mais loko soki toconclure marché esili nde napesi 20 wana tosali mikanda toke soit na mama soit yo moko mwana na ngai récupérer we etika na ndako lelo kaka na ndako lelo kaka bongo mpango basombaka na nyonso ndima kaka mpona papa kaka me bopia nanu 20 ans kaka pia kaka comme ça mama tokenga nzela moko tozibobo kovérifie wana $20 olobi awa oui stop bamisusu balinga komona solokanisa soki nini visite aseolana soki nani yango lere obino bozosala likambo oui bonjour bonjour madame prenez nini non nakufanga te nazali mwa mingi ndenge toyokanaki pour oyo kotikela ngai $16,000 papa ngai nayebi te ntina nini yango akotikela $16,000 wana namoni nani te esika nini yango motu asalaka ke kosala accident ya na lera mosala bongo bafutisa famille na ye mbongo oyo abongisi na nzela ye moko azalaki wana bayibaki mpe biloko azalaki nango na nzoto nyonso ekendeki sikoyo biso toreklame yango mpe anani papa ya solo okodi kotuna teke moto yango ya malade azali wapi omoni ata ye te eloko ozoya koluka eza mbongo mpe olobi ke bozalaki lokola bandeko na kwedi nazali au courant de tout puisque mon agent affaires sociales alegaki mais soki oza au courant oyebi eta ya motu ndenge ezali vraiment koyoka kotungisanga mwasi na ye boye oyoyoka ngai mawa madame excuse ngai mais ndenge nalobaki nayo mokolo wana na bureau nasizisaki justice et la justice est prête maintenant vient de me confirmer que pour saisir bino certains biens ici na ndako biso oyo bien nini bakozwa mpo na yo moto otindaki mobali na nga akende na banke ake kosala accident na nzela donc nazomona sikoyo accident yango ezalaki piège bosalaki na mosala na bino imaginez madame eza piège bosali mobali na nganga nayebaki ake mosala baye kobenganga mbala moko akomi na hôpital ata moto koluka bato na makambo yango ata justice yango kutu nayebi te soki justice yango awapi oyo koki kojuge makambo ndenge wana la justice me dit particulièrement on va saisir le pango. Pango. Oui, il y a bien parce que la voiture, les $16,000, il faudra que la compagnie soit dans ses droits. Na banyo trop. Na banyo trop. Comprendre tina makambo te. Oui, que papa c'est l'accident na air de service. Oui bien ngo. Eza piège masasi. Hein? Alors yo écoute rappelle que yo mtotinda pe batuba piéger papa na liboso pour que quand on attrape accident contre tout dans l'entité. Soto na ndeli yango bien yo contre fait. Musala mutakoji ko dommage ko ndenge ni msiko yo yaba na kufuta biloko ebebi wana. Mtoto malala mbongo ebunga kina nzela. Tokosala biloko nyonso wana auprès de la justice. Toloba na raboité ndenge tozali mais yo na ma mutu te. Mula mona tali kuna service na mino. Mula mona. Eza zuwa yokela mobali na nga zuwa bandakala oyokela ye zuwa. Bona bacha mona bisu na yawa mkono kitoko. Azana mwasi kitoko azana bana kitoko. Oyokeli ye zuwa. Eza zuwa ndio so yokela. Kuna na bana bafyono ka tiko ozoka zuwa pona bote biso tozana ngwa tiko finalement. Odana mawanete. Non. Bakoso ndako te na lobi bo. Pardon? Le papa Soko est sous de toutes les façons, la justice est saisie. À poursuivre le cours normal va faire. Je vous avertis. Papa n'a changé l'esprit. Cherchez à dormir soit dans la rue, soit dans la commune, n'importe où. Préparez-vous déjà. Qui est dans la mine? Qui?
musiko sona landi pero na mama bomu na mtu ambe sona landi mulu bilo pia ankana papa za malade no atana susi wana ta azoya ba pete 16,000 dollars to kutu maman kutu poka ka to yeba na zo 40 pour ba dictateur papa siko 40 on a long le 16 na futa na nini mama tema ka to kele mbala moko to mama namoni neti kala nanu makambo yango nsima mpo nazomona neti makambo yango eza na lupango yango eza na baproblème te biso tokende pa mwana alobaki makambo awa totenaki yango compte te boyebisi nga aza makambo sikoyo papa oyo aye lisusu azolobela kaka sur parcelle moko nazomona kaka kini tate aza ndoki mama mpo makambo azoloba wana osi oyoki nyonso nazomona na eloko na oki koexplike oyo lisusu te lokola nasi nayoki nyonso namoni kaka boluka motu mosusu asomba ngai mpe nakokende kodébrouye lopango mosusu aye mpo naboyi naya kobwaka mbongo na mabanga ndenge mwana ayebisaki nga liboso wana vraiment eza mama tokokoluka na baproblème te mama moni awa moto akoloba non ou bien ezali soki ngai ou bien mama apart biso mibale moto mosusu azali te akocontredire biso te papa basaka na justice te kosala boye justice eza justice soki basi basezir justice bongo sikoyo okoya kokobalola makambo ndenge nini antuka bolimbisanga ozokende mpenza okende yango mpenza antuka bolimbisanga na koka su te alobaka kokokaki no mpe te botikala malamu 20 yango so mpe odefaki yango wapi ozoyawa na ndako oza mpe na eloko te kende no kaka nalingaki mpe nateka yango te nasali yo kaka je ti kende na yo kandawa na Toronto mona Claude non Bruno oui na Toronto comme ça otinda blogo na mbaya moko d'accord hein ça va on voyage la semaine prochaine non 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 ça bien non c'est une surprise on a décidé que je vais faire que la première avant la situation madame était que on ça vraiment d'accord banambalo bezalaki grand-père namira esapo tozalaki na réunion na biso ya kota mikana ya mama donc papa vandawa namoni aza na bafracasserie na moto eza te na ndenge te na ndenge tolekena comme ça à partir awa okoza infirmier moko bien médecin médecin biso wana recommandation na ye continue risque maman na bino akomimate déplacé papa to yana c'est ça la fantastique ntango bakoloba nano napesaki mbongo libala te meme bazoka ndenge ezalaki parce qu'en fait même nga moko je suis quelque peu gêné le sens où tosali libala ndenge tozali liko parce que quelque part okaki na baliste na yo kosa famille j'aimerais pas comprendre que situation ezalaki nango kuna ezalaki ya place mingi metoko petit peu vivre bongo esika mingi te il fallait que tari tutose tozoye tovanda ensemble mais zoye tokana ensemble et lui tete malade ya papa ndenge ezoza biso ya mbongo mais déjà toavancer en procédure tobalaki toni ndako moko bacouturiage fait de mariage civil coutumier religieux mbamoko tosilisiango eza juste bacirconstance nde impose biso mode de vie oyo rien n'est perdu tokosala baobaolela so balingi tosala libala so modele nini baovivre oza bien natali bino na ndako monene santina binasala bino nani kisango papa ka boye basituation ka ndenge wana likolo okandi papa utali koloba yaya alobi papa alobi non kabi papa il est sous l'eau c'est que si santé s'améliorer mais non non de tenir déjà kanda makasi maman na ya sasa ndio bateka
Le bal domestique, donc, on a mis ça dans le voiture. Ça l'a vraiment bien, ça peut faire quelque chose. Il y a Moussali. Mais du pâté, est-ce que vous avez c'est quelle histoire ça? C'est pas possible. C'est une situation vraiment très très difficile. Donc, ce qui m'a dit, c'est l'éditeur quand c'est une autre chose, tu as une bonne main. En principe, il y a accident de service. Donc, entreprise de recherche n'a été malade aussi. Non, non, ils ont manque de sérieux, ils escroqueries. Quoi assurer c'est que le traitement n'a été soupe. Soit qui papa est fautif, par après, constituer une enquête, soit fautif, sanctionner. Mais avant cela, il va la justice pour des raisons qui sont inavouées jusque-là. Mais Massa, c'est Moussa Néni dans tout ça. Il y a un héritier Malouba. Il y a un normalement pas à l'endroit dossier au Penza. Mais c'est là comme côté. Non seulement ça, mais maman Penza, maman Tekanda. Parce que non, on a dit papa Lobaki. Papa Lobaki non pour Nakanda. Il y a papa va il quitte le bin non papa là le bin non wana a combien agité a combien que papa na papa ngo ça c'est maman vous le misle de comme on a mati. Lui, ça, la caméra de l'avocat, il est intervenu. Non, j'en fais mon père. Tiens, on reprend la discussion de l'avocat, je me suis d'abord monté. Garder calme, bien monté, comme ça, surtout qu'on est là, tout est en date. Ça, on peut dire que Awa, donc auto-aménageant pour la papa. On peut décider, papa va vendre Awa. Papa va vendre, c'est Meki. Vous avez comme ça, papa. Merci Ningi. On a moyen, donc on va améliorer, il y a un papa, pour me surveiller, pour lui en élever à la médecine, pour lui en élever, comme ça, pour lui on laisse. Mais là, comme ça, après, Awa, c'est pas possible. C'est possible, je sais, Dota langai ya, kuna chef di village afani na chaise longue na ye, asus la batom sarva sali sai. Est-ce que papa, tu ojo ba souci na nga, hein? 2 jours maintenant na lieti. Wa bi fufu. Depuis quand la sala carême ya fufu nga depuis quand? Est-ce que na ko kakango? Mais ce que nazo fanda fufu ezate. Yo atolite. Aux autres éléments, aux autres tambours, aux autres bateaux, et l'autre, à tout l'été. Pas ces d'avoir. Mais il faut que dans la souci parce que santé n'a pas permettre de faire carrément y opposer. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bon, bakano on a bêté, le banane, bakano on a bêté. Na si 10 boîtes allumettes. Bakano on a bêté, oyo gamu. Na beta musique na fongoli radio makasi ozo ka ko sentiment cardiaque ngwe za kaleboyi bon si ba cardiaque soko joki makelele il faut muto akata muteni côté na extrême beta ngana utile poisson ngana nina ngama masumu te utile poisson. Parce que ce qu'on fait no awa, on fait no et denga on pas qu'on no ma libre ta. Mais comme justice ici la nango, comme ça le plan on va bénéficier mais qu'est-ce que j'ai bénéficié c'est quoi? Avec vérité. Na kana le côté, le plan bazo so ngamo na zo taba ko pamba c'est quoi? Nazo liate santé nazo konda. Nazo bénéficier. Attaque vérité na yo. Donc au botinga po, on fait ça souffrance tina ni wana ngai. On sali lengelo.
tala fungula miso donc ta danki mo weli la ka liboso ndaki awa ila ka nengo bo to papa ide na ko fa na lende ndoma na kipele loko makamo jitu ilanga ide nga ko ye mindondo nazo yebisa tika kolatisa ye montre alatisi ye lisusu kaka erango azotalango siko ozoya na yo ndenge wana ovandi na chaise yo mpe lisusu okomi lisusu mwata chef de village lisusu meme ozolanda meme je ozoya lekambala moko na cuisine sala ndenge basi nyonso basalaka bato balia 2 jours maintenant on ne mange plus donc esili mena ngana kufa sikoyo ngana kufa sikoyo kaka ndenge wana oza na eloko kolamba te osobi eloko te kolenga kani wana cuisine eloko konini eza nini omoninga nde na ye maboko pamba epai nakei kuna mama leki na bino mwana na ye wana akotaki na ndako te sayo akoti na kati ya chambre ya mama leki na bino kamata babiju nyonso mema na biloko mosu ya valeur ezalaki wana tonde nazali anga natikali maboko pamba soki nayebaki mpe akokufa na ye noki te me natikaki ata babiju nange fanda olobi nini olikama ndoki te kwedi baloki yo mpo na ngai nateka lupango non ezwi mali chance ya moto akosomba akei na ye bamali chance ekweli nga na nzoto babiju nange bongo ozolo base bien tati azuki ndoki te yo nakosilisa ye tika ye orule ye olingo orule nga lisusu nini ezolakaka esayo moto ayibi babiloko nini ezolakaka narule ye orule ngai lisusu esili mama boni okosala ngango finalement pa botikali kosolola masoloakomi koloba se bien nsima na ngai so totali be mama yo tozali à la base ya makambo nyonso oyo ole nini omeli nini nameli vérité mama yo tozali à la base ya makambo nyonso esalemi nga siko soki vi nange ekomi futu eza likolo na yo nani akondima kozwa ye na charge ya kizenga kimokolo boye nani akondima kosukola komema kolia na salo kolesa tu nani akondima kizengi ya mutu mosusu bomesana na ye te ozozwa ye na kimokolo boye nani akondima mama kosikosi ngai ya tro bandeli naini lipati ya makila na ngai mwana papa na biso naini lipati awa timakama mibali na ye olandi bamibali na ye okotikoti ti bamibali bazokimakima siko azaka mwa bien place azali mais yo mama kobenganga kopesanga baida mabe kobenganga kopesanga baida mabe ti tala sikoyo nde tokomi okota siri ngai me obebisi ngai sikoyo yebi yango te kobebisi ngai sikoyo ngai na daniel eloko te leta azozwa lupango toteka bamali chance bali kosomba balupango yango te bo sikoyo ngai nazotikala na eloko te je ne mange plus et papa mena kizengi paralysé total donc espoir moko ti atanda losambo ndenge bokende kuti bakozongisa bino pardon bozonga kaka priez chez vous à la maison mpo na nini moi juste désespoir mais maman à la base kosanga lisusu nakosi ata na eloko moko te papa azali kosala nyonso wana bobonga papa oui tokobonga taba tobonga wana boye te tokobonga mais kobonga mutu papa komi tiko kizengi bon mama yebisaka na vérité makambo ezobima ona leki na ngai lipati awa likambo poudre ezopesa mobulu yebisanga vérité na likambo wana eza ndenge nini poudre yango ata bato bazolobelango makambo ngai nayebi nanga likambo na poudre te ngai nasilikaki kaka ndenge lipati apakolaki papa na bino poudre eza fond de te ate oke na parfumerie nini bakoyebisa yo ke bana mibali bapakola yango te bana basi nde bapakola yango nasilikaki namonaki yango mabe apakoli papa poudre na mosala kuna yokaki ne pe deja alobaki te tableau mamotema moto eke nobima na elongi monana nayebisaka bino ke mona nazalaki ndoki na ye esili abopi yao poudre wana nakopakola yango napakoli mpe na mindondo ali yo omeli yango ya komela ya bisio kotimaka te nabino nakopakola yango ya bisio mwana ngai liboso papa kosala boye te nalobi no nakopakola yango mpona tuna vérité olobi te noko na ngai pardon kosala boye te papa poudre wana eza mabe papa yaka na biso vérité papa poudre wana eza mabe kopakola yango te papa
soki nga nazomikwama boye masasi soki nga nazokonozoba poudre wana nyonso papa ezalaki pamba te nakei kobebisa poudre wana kaka mpona bomoi na bino vi na bino ebonga yo na mindondo tobongi sikoyo tobongi nazali kolinga te lipati ya bonga na ndako nalingaki nde biloko nyonso ya papa na bino ezala ya bino na mindondo papa biloko ezala ya biso sikoyo leta tozwa biloko nyonso sikoyo leta tozwa biloko nyonso sikoyo siko papa abebi deja sikoyo naganye nini osalaki yango mpona biso me naganye nini sikoyo mama longo lesifela nyoka koso ezoyela lombola yango voilà tika kaka tika kaka yo mpe mutu yo mpe kalo soki okufaki awa mbele mamatambo sesili donc papa bonjour papa ndosu nini ko nini wana batunaka te papa osala te malembe nakofuir place wana bosala malembe azoka pasi bon maman beau frère oui tolingi te ma papa epa na nga kuna on aza na ménage ndako moko ya monene annexe na ménage mpo na ye parce que awa na ndenge mindondo esili so problème boza nango na justice je crois biloko wana nyonso ezotia ye nere na condition malamu te quoi moni santé ne ezosenga repos azala na batracasserie te na wana tovanda epa na nga comme ça tokotia médecin abanda kosuivre santé na ye de près mais koni ezeli kosenga motu permission oyo kosenga na permission informer bango baza ye aza ya na oyo aza mama donc baza donc c'est ça mindono tokende na ye mpo ameka lokwa mesine kolesaka ye lipati ya mesine liboko ne ya kobuka na susu faites ça lentement donc balinga koinformer bino yango mpo na nga soki mpine eza te ata na lai na arrêt problème ezati nde ye kaka papa naki na susi na ye je sais pas arang so na bandu bomba biloko wapi vraiment nayebi te banani Attends, moi c'est bonjour. Papa, regarde. Voilà, on arrive pourquoi Mindondo kio kana biloko no ya. Mindondo bimanga ko nakanga tena kina pesa nakinde pale patu kika ndio la kia tana. Na sina signaler Janyo ça. Oui maman. Bien. Non, voilà, on a arrêté parce que yo za famille à moi sinanga. Je ne peux pas accepter que naza monde qu'on a vu ne pas nanga, yo là la canaré. Hein? Je prendrai les dispositions ceux qui ndako nangeza muke na kuluwe ndako pona bino parce que aussi to sali famille. Je ne trouve vraiment pas pourquoi vous là l'arrêt parce que yé pas c'est pélaté nous on s'est pélaté on se côté en pression pourquoi bino bande bonne bola libanda ou yo particulièrement. On est donc comme ça tu t'arranges ça la valise on ensemble il y a assez de place. Na mosto qui est là. Comme ça pour toi aussi. Na lipaté lek na ngaya wana. Lek na ngaya. Papa il est là en tout cas il fallait se zoomer là papa merci. Okende kaka musika mwana ba. Nzambe kosalisa yo koma mukolo pezo okende musika. Na ko makambo zo ne kaka nzambe. Litambo le biza solo. Alinga vanjete. Papa jeni. Hein? Kondinga lo bitokende tamso azome manga po avanje me yo tuna nan po yo mto ebi mbani no bien. Azona ya bati. Hein? Azona. Elombe. Ayo biya maso tuna ngala. Atinga ozo ndimo ko fana ndako ne ozo vanjete. Yo expliquer. Ati ko motema mabe eleki. Ko banga. Non, vanger c'est pas problème. C'est mais qui pose au camp ça. Vous famille à moi sinanga, vous avez ndeko na parce que tu as les deux familles. Hein? Je ne trouve pas pourquoi tu es comme un ennemi tout ça va vengeance. Oui, non, ça passe hein. To balana ki na pour les meilleurs pour les pires. Siko yo wana sokende na bana na yo, ngana so tikala na balabala. Leta zo akuzwa ndako yo ngana tikala na balabala. Wodi so ngana kula libanda biso mbaye na libanda ko kende te. Roto kolala kana porte hotel de ville bela na porte ya commune. Papa bika ndenge wana. Place ngana kolala place papa kolala. Biso nyoso to kolala. Ah mais ndo tikala makelele. Mama, sokola yo boka ki mukembe boka yi. Ola na porte commune pour ni biso bana nuto zai. Ngana zda mwana na onde mindondo azande ya mateka za. Nazo ke na papa na ba mindondo. Bonga na ndima mama na ngapi no la na commune.
Et bon, aolala wa. tokende ka na yo akolala wa antoka yo zokamusanga ya lipati yo penza oyebi mama malamu te mindono boni boye kaka te tozosundana mama lipati beau-frère fidèle tozwana mabete nangi tozwana mabete ndenge tobandili mikolo oyo mama okenda homme de veillard pai bato ya rtnc bafandaka okende kuna nali komona kosentir otota likolo ya beau-frère mais ya lipati yoka na nga nazoyebisa yo mama ndenge azali aye mpenza so ake mpenza na bafilme oyo minene mpe batéâtre ye mpenza actrice akosala cinéma moko na ndako no kuna nano omona yango te consulta me abe kokende kuna akokende banani abana banani mama mutaboti ngai nga moko Je veux bien, mais Massa c'est lobby, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Massa a raison, je veux bien, maman n'a bien, maman n'a bien sonné ça. Sauf qu'il n'est pas dans mais à condition de respecter, à condition d'opposer. Je pose mes conditions. Comment donc? Maman, c'est sérieux. Donc on a dit, maman, na boyote, hein? Oza maman li pati, oza maman na baon, oza maman na ngapé. Mais na lingo comprendre de lokomoko. Kasi ganga. Qu'est-ce que yé et pas nanga? Zoa bisonyo sokwa bana na yo. C'est ce que je veux. Donc nga na zamwana na yo, baon so baza bana, zoa bisonyo sur le même pied d'égalité. Hein? Donc y'a que pas na motema ya bo maman. Surtout quand ni bongo d'accord. Pour na limiter tant boya ba division, ba bloko mo ya bongo ezala. Donc yé pas nanga ya motema bo maman, bisotomi ba bana na yo, comme ça tous à la l'aise. Papa, Milano. Merci. Comme ça valise to gende. Mama zo bila mala. Papa ngai nde na okenya na bino te. Po ngai ba mindondo yo boyo yuso kana bakolo ba oya baluka obenda kaka ba makini. Ya mwana ngalo kola na okenya na kuna na kauke pa ya ser na ngaka shamoto sambela kana yo wana nake nuvana na ngapu. Pona moni kola da bino kune kubenda kaka ba makelele na ningi na ngaba mindondo yuso. Na malo ya kaka kutala kandi kuna ngala kutika pendi. Papa ngai. Ça va te demander sa volonté. Alors toi c'est un dollar comme ça vous permet de tourner à moi besoin ça non. Merci papa. Bino nyonso bozali bana nanga papa nandimi yango banda lelo te nazali mama na bino nyonso nazali mama ya masasi kaka na mindondo te tala sikoyo nakanisaki bato bakolinga ngai bato bakobongisa ngai na vi na nga ekozala kaka bano babimi na libumu na nga papa nzoka nde tala lipati onga namonisi ebele ya pasi awo ye nde moto aye kosalisa nga na su bakosela nde bokende komi so badiscours belela bato baya tika kaka yo moko ozomema mama aza na charge na nga te je ne veux pas tokoma kuna ekoma baproblème mama aza na charge non parce que mama akokolamba motu non mais beau-frère nani tokana bien badivision wana ememi bino wapi mes ententes na kati ya ndako accord eza te lelo papa nakomi paralysé. Hein? Le pas on va se dire la justice. Moi je pense même que yo en tant que responsable, moi dans mon bas liboso, aux responsables aux juste papa zate yo t'occuper la famille. Au rassembler bano yo, occuper tata moi s'occuper maman. Le comportement nous laisser à désirer. Papa yo na ye ya donc et pas nanga bino nyonso ndenge moko subu butokani bote mais next maman. Cela vaut pour tout le monde. Maman tokende kati. Na yako tu na yoko kaka tuki putre wane za wapi. Omone seki mlo omona ngo. Nano molisi mama kotika te. Mama kotika. Onde papa zoboya. Mama zomona. Ozo kaloka mama oko changer te yo. Putre wana pamba te. Tolobi tolimbisana nasengi bino bolimbisi te. Yaona lingi mabe nyonso wane sukwa makakao. Po putre wana na bebisaki yango. Natiaki yango bakisi biloko mabe yango natunaki soki eza wapi po tobwaka yango ngana mimaki yango na priere babwaka demo ya moto aza kongoli mpe mwa motema moninga ye wana bali leki na ye ye mpo koyi kobala mwasi yo oza mokolo na ye ozofrenenga na famille memaka na biloko bokini ngana kotikala mpona benga bato nabongisa mwa babiloko mike mike wana ezali na nsima nakoma mpe lefakala baya kozala biloko bakende eza bilambo nasukulaki na singa eza na singa mama Napoli,
noki ya molongani na ngai. Yoko luka luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini